Na poto awa Karine Pandora tozana ba séparation ebele na mabala. Basi na mibali bakokabwana ekoma fort na kati ya libala. Est-ce que d'après yo depuis tant oyo sali na poto selon ba observation na yo eloko nini ou bien cause nini ya ba séparation oyo on nota déjà na kati ya poto? Eza magoda. Mibali bazala fatigué. Bakokana bango sepesa basi te non lo ba vérité ngazala direct. Eza pour na wana. Attends d'abord Karine. Au moins moi si je suis dans les réseaux sociaux mobile ba ça ba fier bazo denda mobile langa. Mais so ka yebiso makamba mona na mbeto kokate a. Na ba fête sur le monde ba bazo bina mais mobile mukongo kauka kokane na mbeto te. So moi ça ninga simbika oh il faut na bombe énergie pour le bina ok musala. Yo mobile belé kufaka. Siko yo poza la ka bon maintenir la ka bo c'est que les années. Nature na ngacho côté na naturel, tout ce qui est naturel est cher. Biso basi aboué na ndenge ba congolais to zala mingi te. Basi mingi ba komo cha ba choko ba lira ba semu, ba komo ba patapouf, biso za patapouf te donc voilà. So moni ba on ba accordéon. Ah ouais. Ba pousser ngana mulayi, basa milelo wa biso to zala mingi te. Mais moi, conseil mon vite fait, mais je me m'appelle après 3 ans de colabiso. Hein. Avant de colabiso, tu peux au moins, sur les réseaux sociaux, il faut tenir ma mobile de côté. D'accord. Mais yo peux tirer de côté, tu yo beta ma mobile dans les réseaux sociaux. Non, yo beta ma maman si nous. Nous avons moi si. Hein? Nous avons moi si. Nazolo baboy. Hier, au bien si sopé camarade na ye mobile no obi si mobile na za bon ko like ça ba tout non souté mobile na za bon. Bon on peut na yo moko. Ngaya en gros makamwa nyos na moni zaka bazua parce que fia na moni ke j'ai ma za mbala mbongo ye pa linga so mobile bana. Ah ouais, bah oui, il a mis balle. C'est ça. OK, moi je savais pas. C'est ça. Et on a dit que sur les réseaux sociaux mon mobile tient de côté parce que ba fille balandela kaka mobile muninga surtout so mutaza mbongo. Ba camionneuse balinga mbongo mingi. OK. Vous comprenez? Mobile akomina balakine. Mbongo wana ezangiye et tant que yo chéri no travaillaka. Toi si tu vois de l'argent, aye a Betty porte pano maman Karine Pandora, est-ce que je peux avoir au code de sangam sous moi 1000 euros pour na baksa, na ton enveloppe pour na kende kotike pana bino. Réponse no ezani. Non, peut c'est ça. Bino ba si boira dur hein. Tu allez dire tes années bongo. Ah ouais. Les bongo bino vous avez ça comportement. Vous allez bongo bino mi bali. On a besoin bon on a pesa au chama enveloppe comme ni ke yo to balaki nga mona mi balaki. D'accord. Ezalata. Donc pour Karine Pandora, pour na la photo ça la boka moko. Notre Jono Patrick Olela est fort. Ya za rapena Paris. Azala no Paris. Bon moi sinon wapi. Hein? On peut se dire Karine Pandora. Ouais, moi c'est dernier vous connaissez la base. Je vais aller à TikTok. Ouais, moi c'est dernier. Pandora la maman de nexo cheveux que ba ela ke ba gère tout na sema ko ite. Ah oui. Koza maman eza ba jeter. Eza ba jeter koza maman. Bana ni balé c'est pas ba jeter. D'accord. Donc bon on na tout na binoke ba série ana na konda qui c'était parce que ngana to zana ba problème non. Ils ont qui problème financier et on a konda makasimo. Na sala ki ndumba te na sala ki bulate. Yango nandimaki na konda nanga après nzambe ninga sala makamne pe eleka nango bazongisi na babungu na makamne surtout c'était pas par rapport à lui. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur EMS. Carré Parfait, c'est une émission socio-culturelle, émission O et la cabino ba vérité ba masolo nakati yanda konabino. Aujourd'hui, on a le réel plaisir de recevoir pour vous une grande influenceuse, tant loba influenceuse, les influenceuses à moquette, les amontu oyo botalaka, bosepelaka nae mingi. Tout à l'heure, vous découvrir Kombo nae. Donc, pour continuer, déjà, on va vous dire, vous avez vu les bons décors qu'on est. Bomoni bisika kitoko o tozanango. Donc, c'est une nouvelle image. Oborozo habitude, yako mesana, yako talabiso, tozana Image Pro. Image Pro, ezali studio oyo tozo travailler nango. Na sika oyo. Donc derrière la cam, on a Bienvenue Ngoy, mon frérot, mon ami perso, ça bouge pas, tu sais, on est ensemble. Pick up à toi, Fire Basket, tu sais qu'on est ensemble, ça bouge pas. Donc pour tous vos mariages,
pour tous vos fêtes d'anniversaire, aux en fête anniversaire, aux en fête à mariage, aux en posa ya son ya kitoko, aux en posa musique et bêta vraiment na fête na yo. Aux en posa ba filmer au kitoko, ba salo ba shooting photo et tout, contactez-nous, notre numéro il est affiché là-bas. Kokendete au sala ba rendez-vous, ba rencontre na batamabe na banzela, luka vraiment oya na bureau place au bato ko sala yo, ba makambo ya solo. Salutations spéciales à toi. Boss Evon Toumba na Anvers, c'est mon big boss, toi-même tu sais, toi-même tu connais. Evon Toumba, je te salue donc, on est ensemble, Lorero Awenze, mon ami d'enfance, Papi Lebo na pointe. Donc aujourd'hui on a le réel plaisir de recevoir pour vous Karine Pandora, que je salue, je dis bonjour. Bonjour. Bonnie. Bien. Toujours belle. Non, moi c'est plutôt de métier chez le voilà TikTok ou le ben on a les can émission dans tes mains. Ah ben ça va bon. Na sala ke nini kasezaki nini problème. La tikika. On a les can émission dans tes mains TikTok. Babo ya ki vraiment. Ba lo ba nini ke ba na TikTok. Ba bi pendant que dans son émission on a été pas garçon on a été amaka ko ba respect. Ba lo ben on a bon. Est-ce que vraiment on a makako respect maman na biso Karine? Ah. Bon, bah, mon est bon, bah, bien, pendant à côté de la soupe, on a besoin de la biso, tout qui est des cas d'émission. Ah ouais, Karine Pandora, enfin, bien habillée, toujours belle, donc voilà quoi, secret mes amis. Non, on a pas de c'est normal. En plus, on a eu pour là, c'est pour ça. Mais bah, tout le monde a poto, depuis Kalamé, Soromoni, après voilà quoi. Si vous y opposez à la carte, vous maintenir la carte, c'est que les années. Je mange pas n'importe quoi, nous autres on a un mini, donc c'est pour ça. D'accord. On a bien gâté, nature à chocoté. On a la balle perdue. Balle perdue, t'as perdue. Nature à chocoté, naturel. Tout ce qui est naturel est cher. Biso basi aboué, nandenga ba congolais tous à la mingité. Basi mingi ba comme ocha ba choco. Baliara va semou, bakon va patapouf, miso za patapouf te, donc voilà. So moni ba on va ba accordéon. Ah ouais. Ba pousser ngana mulayi, besa milele wa pso za la mingiti. Tu fais 1 mètre combien? 85 ngana mulayi. Là on va dormir comme ben na l'équipe va dormir comme ben la top modèle. Ah tu fais 1m95? Bah oui. 85 ou 85, pas 95. Ok, 85. Monsieur 1m85, Karine Pandora. On va essayer un peu de parler vite fait dans ma cambo aux les canatois, yo et bioza TikTokers. Donc, toko les kato, il y a un plateau n'habite sans pour autant. Tobeta ma solo aux les canat TikTok. Avant de tobeta ma solo les canat TikTok, tu appelles na sujet na biso ou toko le bela na 4 émission na biso. Mais vite fait na 4 TikTok, na 4 TikTok to moni ba événement les actuellement. Li solo ya leki na yo ndeko na mwasi na kombo ya Jemima aza un peu na ba problème na ba ndeko na biso msu ba camerounais. Est-ce que vous avez un peu na précision li solo ano ko expliquer ba ndeko moi vite fait? Makambo na ben na lobela monter parce que c'est triste en fait. Ouais. C'est vraiment triste. Balek na biso ba na réseaux sociaux, ba bi réseaux sociaux te ba bi succès te. Ce que za influenceuse faut le moins en famille. Oui. Autour de nous. Parce que yo dem to za star, famille na za star hein. Au long les familles. Salam comme nous yo moko. Parce que na milieu la biso ba réseaux sociaux na to za na ba JD, ba Wera, ba Ferré, ba Fali to za bongo. Yo so mon affaire na Fali ba kutana, ba sala ba jeu au ba influencer ba sala monta. Donc voilà, en plus, ma camerounaise par exemple. Yo qui est comme ma camarade camerounaise, mais si on a pas de camerounaise, ma caractère n'a pas de bazar non. Bazo akut mindela bat na mboka na ba na ba na poto ba bomi mindela na pas tika na mbo. Balinga mbongo mingi. OK ça qui camarade na bon poignet. Contrat aux yeux, peut ça va de kono ba congolais, peut ça l'étranger. Donc, je me si je comprends bien, Azoki contrat na bato mususu et puis contrat na ba pesi opportunité wana basengi bato musoli ya zwango apesango pa bande kone ba congolais a préféré apesango ba epa ya ba camerounais. Bah oui, ba camarades ba camerounais après comme ko soit lycée comme belé. C'est vraiment triste en fait.
puisque Nayoki, bon, on n'est pas ici pour dire de n'importe quoi, qu'on n'a pas de vérification sur Makambo, Toki Bimisu Makambo ya Mibali, Bimi Makambo ya donc voilà, bref, on n'est pas là pour tout le Makambo, comme on n'a pas vraiment des informations sûres et les a vraiment la source T, donc Otobo tout le moi n'importe quoi, mais moi conseil mon vite fait, mais je me mappe après 3 ans de coronavirus. Avant de relancer Otobo on m'a dit sur les réseaux sociaux, il faut tenir ma Mibali de côté. D'accord. Mais yo pocha rayo de côté, te yo beta ma Mibali na réseaux sociaux. Non, yo beta ma maman si non. Nous avons moi si. Hein? Nous avons moi si. Na zolo baboy. Na lobi boy. Te yo tu émission na ngai. Émission yo pe moi si. Émission na ngai, o lobi boy. O lobi soko na réseaux sociaux, il faut tia ma Mibali mi pandi. Na pa na tia ma Mibali mi pandi. O tia ma Mibali mo pandi te puisque yo apparemment ma Jo na o beta ngo tout le temps na réseaux sociaux. Beta ngo tout le temps, est-ce que tu beta ma majima na beti comme ma Jo na ngate. Non, beti ma Jo no te mais on peut ça conseil mo. Beta tout le temps, arrête de dire tout le temps. S'il te plaît. Beta tout le temps. Ok. So le bina tout le temps après on retourne aux questions maman sinon. OK non bon le. Voilà ça va œuvre à Karine Pandor, on est en direct donc on a émission la biso carré parfait et besoin de continuer donc Karine Pandor à lobby na 4 réseaux sociaux, il faut pas qu'on beta kabama solo, il y a ba Mibali, il y a basi mais en même temps au lobby bon. Ouais. Ce que dans les réseaux sociaux influenceuses. Makaba Mibali faut tourner de côté. Bien sûr. D'accord, mais non. S'il te plaît. Qu'à partir au lobby, qu'est-ce qu'on est? Non, par rapport à Yaye. Ok. Hier, au bien si sopé camarade Naye, mobile no, obi si mobile na za mbongo ko like sabato no soute mobile na za mbongo. Bongo ngo pona yo moko. Ngaya en gros makamwa nyo na moni zaka bazua parce que fia na moni ke j'ai ma za mbala mbongo. Il pas une mobile. Ah ouais, bah oui, il a mis Mibali. C'est ça. Ok, moi je savais pas. C'est ça. Et on a vu que sur les réseaux sociaux, mon Mibali tient de côté. Parce que ma fille, balandela kaka mobile muninga surtout sur mutaza ambo. Ba camionneuse balinga ambo muningi. Ok. Vous comprenez? Ah ouais. Ce qu'on sort y na poto net biso to ya na poto. Ma Mibali ambo na to salon air to zala en Afrique. Dès na ya na poto boy. Ma ramane zala assusté. Toluka mobile moro aza no stable ata na ba million te ya muki koki ka po na yo wala za mentalité bat Afrique balinga mbel pour na mbongo a changer na ah le roi comme ennemi qui il a pas en maîtrise rechanger na parce que na poto to linga mutu bon parce que ba photo déjà oza mbongo no oboti bana na oza bien oza na poso vivre déjà bien c'est tout oza na poso ba million te ba makanisa Afrique na bazala na ouais na poto zala na a changer na conseil nini okopesa lelo kasi na sœur na yo na ndeko na yo concernant ba makambo ezoleka so lingo pesa conseil mwaza wana zoyoka conseil nga na opesa jima oye poto makambo banda osala na Afrique kosala ngo na poto te réseaux sociaux na yo eza pona bandeko no te bandeko no bazala l'écart so nga kutu pona nga bandeko no ba changer ba kombo na bango na TikTok parce que yo sala ba live no bandeko no ba ya katolingi mwana biso boye te non oza star ba finga ke star balobela ke mabe yo mto za star eza bandeko no baza star te balongwa vraiment à l'écart ya makambo na réseaux sociaux en plus ça donne à 1,8 million abonnés so pe komba ke ba 2 millions la poto awa so ça na ba 2 millions wana ba marque belé kozwa yo c'est la publicité donc zala professionnel longo la bandeko na makambo réseaux sociaux na yo baza na bango mais baza ba star te yo ndem to za star ngai bandeko nanga baza na réseaux sociaux mona bon osomona ndeko nanga non même pas ndeko nanga moto ko yolo baniki na bloka bango nyo suta linga ku tuté na viso lingo progresser au mélanger business na bandeko OK liboso te o bando zaka na ghetto bandeko par-ci bandeko par-là en plus amoni peke Diana Boulina Rosine na bayokania baba tabikolo mo bayokani basangeli siko bayokani siko omoni bandeko no baka bandeko na donc revoir côté kuna sala makamno bandeko no à l'écart à makambo réseaux sociaux na baya kate ba ba tout temps leki na biso za déjà star so za ki na posa za star te bandeko no ba ko le tout à fait les poses à star c'est comme ça donc c'est ça je me mets campé ko supporter ba insulte mais campé ko supporter ba critique en plus bambongo so za bambongo
Dans les réseaux sociaux, c'est pas important. Pourquoi vous faites ça? Mais après, au Kitana, ils ont juste Koyaka Sikana. Non, bon, on a réseaux sociaux, c'est pas bien ce que vous faites là. Et ça va bien. Mutambo, on a sarate que ngana mbongo na zo compter tout. Ozo benda ka binemi ya famille. Na bato réseaux sociaux ba linga côté obakisi binemi belé. OK. Il faut arrêter de faire ça, c'est pas bon. OK, Karine Moi, je suis contre ça. On a Ezaki conseil à Ndekonabiso, Karine. Moi, je vais pas en parler, mais donc on pose une question. Et on a PCK conseil, distrait. Bambo, on a réseaux sociaux. Yaya na yo, réseaux sociaux na yo yebanaki yo moko bayano yebanaki ti. Donc, base à la coulisse, on peut se conseil na coulisse, na privé, na publicité. Star ba finga raye koko ta kota na balai pa mato se justifie bo se justifie na nili kambo se pour vandania c'est tout et le kanamo et ça la ka une semaine 2 semaines ou 3 jours ici non aussi on met les réseaux sociaux même si on a comprendre bien réseaux sociaux mais réseaux sociaux na bina le comme binemi à chaque fois ah boswani na moto kuna basangeli moto kuna basangeli c'est pourquoi tout ça ben so yebani aux na gaz et tout les gens ils veulent. D'ailleurs, tu peux te dire, peut-être au monde a biso tes arara. But bana posa bazwa gaz, pourquoi aux âmes comme faut pas chrétien yo, on répondre et pas zuma comme que ça vous va. Donc dans le bac à to thinking à to lobby. Je te calcule pas parce que ça me rapporte rien du tout. D'accord. Au contraire, on peut s'en démonter en bah oui, on peut s'en démonter en cambo, peut ses visibilité, on peut s'en énergie, on gagner l'eau côté dans l'eau. Karine Pandora, Wanezaki, entre parenthèses, Tobanda Kobeta, ma solo ya réseaux sociaux siko tonito kota na masolo na biso ya social tonito solo la un peu makambu ya mwasi na mobali ba makambu couple en fait. Karine Pandora lelo ndenge oza en étant qu'une femme ozana jonao bolingana ozana ba chérie après bo sali planning bo bala na yo na mobali ou bien bo bota ou bien na bo bota te bolingo bala na mobali ba pese facture et pas na bango mobali abongisi facture na ya sombi biloko tout oyo faka somba mais tant que comme na moment ya kocha mbongo na enveloppe mbongo dot mobali akomi na balankine mbongo wana ezangiye et tant que yo chéri no travaillaka toi si tu vois de l'argent aye a Betty porte pano maman Karine Pandora est-ce que je peux avoir au code sanga mso moins 1000 € pour na baksa na ton enveloppe pour na kende kotike pana bino réponse no ezani non peut c'est ça. Parce que si on a payé, si tu soignes avant de l'obani, que derrière tu es na balaki, tu es mon tomi balaki. Maman, mobali ya sali nyonso, oyi faka sala. Asombi tout, oyi falaka somba. Juste un mbongo ezangi pour acheter une enveloppe yom et tant que moi ce n'est tu vas pas le donner. Non, je vais pas le donner. Mais là on kutu, bilo o ezangi mike ba masanga, ba refuta mbongo ba sali ngamo na futa mbongo enveloppe ezala mbongo uta na poche à mobile. Parce qu'après, comment qui so bo swani ka mo mke ngam na bala kiota obi bala kiyo moko ni bel bozala compliqué hein. Alors ça dépend et bon ce que autant au sali bongo mariage na bino comme est prêt mon bala lobi bon comme yo ozana mbongo o def sangate comme ça toi annihiler na biso mariage. Non, préféré toi annihiler na biso c'est l'autre. Ah bon? Ah bah oui. Na préféré na toi annihiler na biso bala par rapport que to ngana bala mon bal, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Ah, donc oui, vous avez un peu strict, vous avez un peu motomorobo, je ne sais pas comment je vais dire, mais apparemment, on a yebi kende, vous avez la complicité. Moi, je peux avoir un manque, si on a zangi, na roye pa na o, na sengu tant que moi si nanga maman, na na problème boye, na zangi mbongo boye defisanga net, yo poko on a problème, oko yanga na defso. Comment quand on a tourné ngai, moi j'ai un problème d'argent, je viens chez toi, maman, prêter un mbongo boye, tu vas pas me donner. Na rodé fisote, pour la mi belle bozala compliqué dans tout le bilo. Mibel kuta zalaka opese kama mbongo muke ubie molika muke boye comme le problème bon sko wana ya mbongo libala na zimbongo na na pesio otie na enveloppe air to ko swana po bino bozalaka air ko swana mais ozong c'est là ozong sati ozong sati malangu ta kende go defa ke ngala zo mbongo na na pesa mi abala ngamoyo ko manike na bala raoti yo moko mibalaka. Et bien, c'est bon à dire. Tu vas dire tes amis bongo. Ah ouais. Les amis bongo, vous avez ça comportement. Vous allez avoir bongo, vous avez eh. On a besoin bongo, on a payé ça au tcham enveloppe comme on dit que yum to balaki nga, ngamo na mi balaki. D'accord. Les alata. Donc pour Karine Pandora, pour naie, eza que soki azana mobile naie et que mobile azana problème ya mbongo pour
na basala dot akopesa mobali mbongo te akodefise mbongo te po baprete siko basi oyo basalaka makambo nyonso aza na mobali na ye par exemple abali mobali ye moko azwi mbongo na ye apesi mobali wana basala ne mariage est-ce que basi wana baka na considération na kati ya libala baza na considération te parce que bato basambwisaka bango déjà baswamaka na mobali ezalaka midelo na midelo obala na bala yo e omibala yo moko baza considération nyongo ozala yo moko mwasi opesi mobali mbongo na préféré kutuko navanda na ngai na mobali ata 20 ata 50 ans tobalana na biso te ke ngai nazwa mbongo na ngai napesa obalanga moi je peux pas le faire. Histoire moko vite fait na beta ndeko moko boye ya mobali ya mwasi azalaka na France ake kobala mwasi alingi mobali na réseaux sociaux ndeko yango azalaka na Congo ake abali ye na Congo ye ndeko mwasi asepeli na mobali asali ba démarche tout abali mobali na ye abali mobali ne aye na asali ba démarche mobali aye na France mobali wana na France abandi kosala misala nde ezala kaka nzambe asoki mobali wana azwi mokanda to mobali wana azwi mokanda mobali akomosala mosala na France akomeli mwasi wana ndongo na kati ya ndako ezalaka bongo ezalaka bongo mibali baza ebele na France okende oluka mobali na Congo pourquoi basala erreur en fait. Tu encourages pas que mwasi oyo aza awa abala mobali na Afrique même mobali mpe soki oza awa okende obala mwasi na Afrique po makambo akala wana esili ezalaka susu te parce que bazalaka kaka baingra soki obali mwasi na Afrique mwasi wana ana mobali nde moko alingaka makasi chéri na ye mo bazalaka na ye avant mobali mpe ndenge moko ana mwasi nde mo balie cop yo jo na nga kende na poto kaka ndenge ezalaka ozwi mokanda après oyo obalanga esukaka mabe makambo wana mais changeaka peu de fois mwasi na mobali bakozala na kati ya palais change ndenge nini mibali baza ebele na France ase kotula na France mibali balingaka kote non bato mosusu bamonaka ke na France mosusu mibali bakomana bacomportement moko boye genre ndenge nini mobali wana na France kokende ozwa mobali na Afrique te mobali na Afrique kuna okende ozwa ye aoya awa aozongelaka oyo aza na Afrique kuna ezalaka kaka bongo neti nga Pandora boye vrai chéri bajo batondani meke na France nga nakeluka mobali na Afrique to nakeluka mobali ata na Allemagne to ekambisa nga likambo yo oza na France okeluka mobali na place mosusu ça m'étonne en fait so oza na France oza na Paris bolinganelanaki Paris bosilanaki Paris ben oui nga na Paris nakelinga mwasi mosusu mobali place mosusu pourquoi mais bando oyo atwana Europe bamoyen de transport ba chéri na ye mosusu nga na olinga bongo te il faut monaka bah oui nga la photo zala boka moko neti Jono Patrick olela effort yazaka pe na Paris azala na Paris bon moi sinon wapi wapi moi c'est Bernice Karine Pandora moi c'est Bernice vous connaissez la baisse voilà na TikTok wapi moi c'est Bernice napesi bienvenu mbote bienvenu ngoi mbote azotala biso Pandora la maman de mettre cheveux bouquet ba ela ke ba gère tout na se makolo ebi o sexy nga fort napesi ça faire dans le nom de vérité moi sinon vous savez que ba baisse dans les réseaux sociaux et ça qui propreté nga tuni yo question mosusu yo ke na la question moi je te demandé nga na lobi na ok neti Jona yo Patrick olela effort c'est simple eza mabe yo pe olela moi sino fort bosala ba baisse ça na TikTok ouais na lela effort c'est simple tokani to continue ouais là je suis avec Karine Pandora derrière la cam tozana bienvenue ngoyo ko pesa mbote bienvenue ngoyo wana ok bienvenue ngoyo azana biso le réalisateur le plus célèbre tozo continuer Karine Pandora ndena betelo ko solo que mobali mwasi abali mobali aina mobali na France bavaina mobali pendant quelque temps mobali a comme trahir mobali a comme bimani na basi musuna misala et tout mais non qu'est-ce que la femme là elle a fait azui Joanna a salié surprise wabi chéri to voyager to ke Congo toke nde Congo toke etala moi famille depuis ya non kita kinte depuis zo mokanda appelé billet bake na Congo et ba comme na kata Congo azui asengi Johnny mokanda na ye azui mokanda mobali alimwe aomona sous hôtel te mobali banda comment lela banda zo lela benga moi si moi ça répondre été moi ça zongi na France na mokanda mobali est-ce que moi wana a réagi ça qui bien d'après eux ça lui est bien oui
ngana nyo comme pour na bien sur na poto ya le yo bono c'est ça va j'ai ça il est bien atika la en Afrique na basse na Afrique comme ça na basse na qui sont sortis et basse ba kaba pour ça et bon ko ngana bien sur na poto yo c'est ça va j'ai ezalata ete ape moi suana abenza su mobile musute mi ba base belé na poto a poto na mobile na poto qui mbala Afrique wa ah oui hein surtout baby simbongo baby énergie baby makamno surtout likola mutu mo baye kote so ba gel lisusu omoni na poto basi ya poto bazala na bango na poto sa ya ozala na mobali mo boye bozala bino tranquille mutu pa cité eloko moko te mpo mpe babeta na bango bambolokoso na bango mais respecter kaka mwasi c'est tout c'est ce que basi ya poto basengaka na bango eloko ebelebele te mais mibali mosusu omona aza na mwasi na ye baza bien alinga alakisi kaka ke aza ye azoka basi mususu basi ana bakenda kolukaluka mwasi wana mususu c'est ça la propreté basi basengaka ka respect c'est tout ce qu'on demande. Est-ce que tosengaka ba millions te parce que ana poto tolinga na biso mbele mpona mbongo te on demande pas les millions surtout on demande seulement le respect c'est tout bino nde mibali respect ezalaka te pa basi faut qu'on respectera basi. Karine Pandora toujours avancé lentement sérieusement to l'équipe déjà na sujet ce que sujet toni to kota nango na poto awa Karine Pandora tozana ba séparation ebele na mabala basi na mibali bakokabwana ekoma fort na kati ya libala. Est-ce que d'après yo depuis temps oyo sali na poto selon ba observation na yo eloko nini ou bien cause nini ya ba séparation oyo on nota déjà na kati ya poto eza magoda mibali bazala fatigué bakokana bango kosepelisa basi te nalo ba vérité nga azalaka direct mwasi moko to olinga azala na mobali na ye basali 1 mois basali 2 mois basali 2 semaines mobali asimbaki te mibali ya poto balingi kosala trop bamipesa mingi na mosala babosani ke mosala esilaka nango te oza na mwasi sepelisa mpe mwana bato bango basepelisaka basi na bango te mokongo na bango bakokana bango kosepelisa mwasi te j'arrive pas à le dire parce que je suis un peu pudique moi j'aime pas en parler désolé donc basepelisaka basi te yango omonaki basi bakokana bango tele bakabwanaka mingi na basi c'est à cause de ça. Mais cause ya séparation soki yo okenda nka mingi na magoda ya mais c'est ça mwasi mobali babalana ezala mpona nini ezala mpona wana bakabwanaka mpona wana eya mpona makambo mosusu te eza mpona wana. Attends d'abord Karine omona mwasi mosusu na réseau social na mobali baosala bafiere bazodenda mobali nanga mais soki ayebi so makambo amonaka na mbeto okoka te na bafete okomona bango bazobina me mobali mokongo kauka kokane na mbetu te soki mwasi alinga asimbika il faut na bombe énergie pour le bina oke mosala yango mobali ebele ekufaka c'est à cause de ça mibali balingaka kosepelisa basi te sikoyo neti par exemple bakokaka te parce que mokongo na bango mokongo ezika mokongo na bango elembalemba mpona mosala wana eza ligne de cause mais eza cause maîtresse yango wana pas ligne de cause maîtresse yango wana ere tolingana na mwasi mobali c'est pour faire quoi ere tokenda kobala c'est pour faire quoi c'est pour faire la vie na nini la vie sans ça c'est pas la vie yo okobala mwasi okozala na mobali abetako magoda bien mais mobali arespectaka yo te mais mobali atrompaka yo mais mobali azalaka na tendresse envers yo te eza na mpeso moko baka ebele mobali azalaka na tendresse envers yo te mobali no brutal donc yo biloko wana tu pourras supporter ça mais sans pour autant ke ozala na mwasi na yo moko boye orespectaka ye abetako magoda bien. T'as compris ce que j'ai dit? Ouais, j'ai compris. Omoni orespectera non ngai oui osala makambo surtout. Si tu me fais pas les magoda là, ça va pas marcher. Je te dis la vérité. Na koba na honte. Na kenda ko tromper yo. Non, ma trompe pas mobile. Tenga sa mobile moko na za mobile moko. Na ko ka tena mélanger 2 3 4 na ko ka honte. Wana tina ngala ko mabula. Nga za ka bula ta. Oh. O ko ka tendeni. Kendo ko luka ba traitement ba bongso mu Congo. O c'est ça. Moi sinon, c'est bon. D'après yo, excusez-moi, excusez biso bandeko ba Hollanda biso. Mobali po asepelisa mwasi na ye, il faut avoir une endurance ya ndenge nini. C'est beaucoup de choses là, je vais pas en parler, je parle pas de ça ici. Je t'avais dit que moi je suis trop pudique, j'aime pas parler de. Non, on va parler, on va pas ouvrir. Juste moi ma séquence est amitié par exemple, comme toi tu es là,
olobi na ngai eloko moko boyeke mobali pona azala na mwasi il faut aseplisaka mwasi na ye. Maintenant basi bakeseni mwasi mosusu dans 5 minutes elle est satisfaite. Ça dépend de comment l'homme aza kobima na ye na ndenge azosala ye. Moi je ne parle pas, je te dis que je suis très pudique. D'accord. Karine Pandora, mais moi aussi je pense, je suis pas en train de déborder, hein. Moi je parle mais je les cadre un peu. Je dis seulement que na ndenge ya kosepelisa mwasi. Non, ça va bien kosepelisa mwasi, ça veut dire mobile muso azalaka. Na biso no, ça dit un mois aussi mba mwasi na te 2 semaines aussi mba mwasi na te. Mibali batu musuku ba yebisanga azala na mobile ne mais mobile ka pasi mo na zo la pardon, pas nous ça na boye. Soko tiki na boye na ke tromper, na za na posa ko tromper te. Tala moi ça comme na niveau ya le mobile pardon. Pour mobile simba e kaka pardon, ko sala nga boye te, na za na posa ko tromper te boye na boye. Yo mo na mobile bele ku face à cause de ça. Ni bela ba mi pesa mi na misala, ba ki parabasi na ba monte na mbetu. Siko eloko ya kolobaka ya kotromper bakepa basi na banté na mbeto eloko nga na toutes nos questions tout à l'heure ezali que il y a certains hommes ezan basi msusu mobile na bimaka na chaque jour mais mobile na saka ba 2 3 minutes 5 minutes donc certainement mobile ezan na endurance wana vraiment te mais ezan mobile msusu avant de na mwasi na ye so abimi na ye peut-être fait 20 minutes 30 minutes, 10 minutes, moi ça comme il satisfait. Il y a ce qu'on a en tout na yo et tant que yo là moi j'en parle pas. D'accord. Moi comme je suis trop pudique, je parle pas. Karine Pandora. Moi je dis seulement que ouais. Même 20 minutes, même 50 minutes, même 5 minutes, même combien de minutes que tu veux. Ouais. Mais dans un mois au salaire moi c'est le côté 2 semaines aussi moi. C'est que son mobile n'a voyagé bozaka na malgré ça ko bien. Non, mais à voyager à quelle place mo a sali 1 mois 2 mois. Voyager c'est normal mais nous allons tout le temps au Kendakayo zonga causa fatigué mais attends c'est pas la même chose que voyager. Que voyager son mobile n'a voyager à toke une année à to tu vas supporter? Non supporter parce que son mobile n'a na biko zonga wa na biko zate mais non là non be tout mon quoi attends. Ah ouais. Non tout dans les années ni ça. Ah ouais. Ozonyo kolanga moralement. Tu vois ceux qui salami bongo moi si aza bongo après a tricher mobile là. A tricher mobile na après mobile ne a kangiye. Tant mobile na kangiye na tricherie à mon que moi c'est nga tromper ngai mais faut tiam ça ki ngai na limbisier. Parce que mobile ce gars limbition infidélité à zonction ndako toi tu vas rester. Moi, je ne veux pas rester là. Et la torture pour la part. Ah, nouvelle vos abando qui pardon. Ah ouais? Moi, je ne veux pas rester. Abando rappelons tout le temps. Abando rappelons, bon soin naté. Ce bon soin nika rappelé. Moi, c'est mon dumba. Reste dans l'ingate. Ce n'a pas mobile, yo le banana qui n'a un dumba. Alors, et ça, là, on a bien dit. Mais infidélité à moi, si. Donc, question en reste yango. Infidélité à moi, si, est-ce pardonnable? Non? Mais pas mobile est à la pardonnable. Mobile a l'ingate soit azana moi si moi c'est qui nous tromper. Mobile monte l'ingate. Yo l'ingate. Non. Voilà. L'ingate. Mais bien votre tromper na biso to attends mobile a tromper. Et ça le passe un moment après au tiki na moi ça limbisa mais mobile. A mon aka ndenge ya zala na moi si ma mbasa na moi si na ona OK c'est mon mobile mususu. Et puis ça va bien te. Différence ni aller entre infidélité à moi si infidélité à mobile. N'importe. Non, il y a ça c'est quoi? Il y a mobile. Ouais, ça la différence entre infidélité à moi si infidélité à mobile. Pourquoi? On peut s'apercevoir par détail. Pourquoi infidélité à moi si est ça impardonnable, il y a mobile est ça pardonnable? Parce que mobile et le bon matamani que tout le mobile c'est pas pour na belé. Il y a moi c'est les pour mobile mon corps. Mais moi je vois mal hein, par rapport à moi nana jo nana qui me tromper et tout na mobile mususu biso parce que ça mobile no moko boza bien et tout au kokato linga mobile mususu au mon akaka on dirait ça sali et tout donc na ba commentaire là tout ça bo komelanga ba na TikTok bo komelanga na bo commenter nga parce que moi so na mobile nanga na zaka na yi ni tu zana Patrick Nayo Patrick Noazana bo bimi boye on jomo boye ou qui peut tromper tranquillement prozong Noazane peut-être mon en pété mais non conscience t'es pas quoi ça conscience t'es
conscience bakosa monter. Mais lelo siko basi belé makambo wana baza na insulté. Les femmes aujourd'hui na Europe baza na facilité mona mwasi andako alati bien abimi libanda ou bien na kati ya musala baza na facilité ya tromper mibali na bango to bando tout na mibali na bango ta. La cause c'est ça. Ouais, bah mibali na bango te so linga muto tromper pourquoi? Toi t'es sûr que muto o linga ka ko trahir ye to tromper? Pourquoi linga muto no tromper pourquoi? Non so linga muto mingi na ko tromper hôtel na ko kata. Je plus l'âge de tromper les gens, d'aller voir ailleurs. Na biso ke na poto il y a poto bazana na mbongo grafté par rapport à mibali sous Afrique et tout. Total a mbongo te to linga muto pour l'intérêt te to linga muto normal c'est tout. Donc nga so na en couple na muto na tromper na muto te. Ata na moni muto so za ba millions, je n'ai rien à foutre de tes millions qui non ouais. Normalement kasi donc no lobi wana Karine Pandor. Siko ba mabale belé na poto. Ah, est-ce que bah métier en couple par amour ou bien par circonstance? Ceux là par amour, t'es mingi ils par amour, t'es par circonstance, par intérêt, mingi ils allaient pour la mikanda et puis voilà. Mais est-ce que c'est normal ou bien ça malamo yo mutu ozo vanda na mwana bato moi si par exemple je vais parler dans le bakaya bana mibali o bande ko belé ba e na poto o misu bazana mikanda te azo kutana na mwasi azo solo na mwasi mais yemo na motema na ebike cette femme là je l'aime pas, cette fille là na na place mon okenete, mais c'est juste pour nazo mukanda et pas moi na mwasi wana. Mais sans oublier que tant to sala ka bongo tant mibali boyaka et pas basi ko solo na bango ko linga bango na lokuta po yo ozwa mukando sala semblant, tu sacrifies toute une génération puisque sacrifier moi na oborobota au vent na été en plus moi si wana ozo baby sa génération ozo baby sa avenir na ye. C'est triste hein. Bino pe basi il y a beaucoup de femmes on ngana ngina lo bapé pour le moment o basa pe na bana mibala batebele bo vana bona ndako bo l'excella bomba era. Bah oui hein, et vice versa. Mais c'est triste en fait. Soit linga mobile non parce que linga ke sans intérêt surtout la linga ba poto Attends, on a un candidat, on a un conseil, on a un candidat. Quand on va le moment où il y a un goût, vraiment, on peut tromper, on a tel camboyé, on a bien aillé. Viens, ça me pousse. Les camboyés, on a des obos, on a tout goût, nous avons une pandore. Non, on a coupé ce goût dans un plateau, on a vu goût. Mais goût, nous, il y a des goûts, nous avons déjà que ça, John Patrick. Si on a tel forme à Patrick, il y a non, ils ont goût. Pourquoi? C'est ton gars que tu aimes bien. C'est simple, je t'ai posé une question qui est trop simple. Je vais encore répondre. Non, Gounanga, référence, il y a Motentel, c'est tout. Ah là là, c'est bon. Donc, Nanga que Olivier mobile au CPLRANAE, vous avez même délire, vous avez encore. Et ils allaient bien pour ne pas s'ennuyer. Parce que mobile nous vous avez même délire. Donc, et si vous avez bah si normalement, bolinga mibali kaka pour aspect physique ou bien aspect intérieur peut contact. Aspect intérieur, hein. Ngai par exemple, j'ai pas envie de dire. Au moins moi je veux pas que kangama lingo à la libre en fait. Dans un poste se déchaîner au solo. Hein? Dans un poste se déchaîner au solo. Basi bolinga kamibal pour aspect intérieur ou bien aspect extérieur. Intérieur, toninga mibal pour un comportement là. Toninga ngalinga mtu pour un bon comportement, toninga mtu pour une sale manière na. Oh, c'est-à-dire Pandore. Oh. Et bon balinga mtu pour na makamna malamu. Non balinga mtu pour na makamna mabe. So bando linga mtu pour na malamu o umi na mtu anata, balinga mtu pour na sale comportement na. Avant, aux hommes comme ça, apprendre un gars et baguette. Oh, balinga mtu aza parfait, et balinga mtu pour na imperfection. D'accord. Balinga mtu, ceux qui ont un problème, intention mikia, ça compte beaucoup. D'accord. Vous avez un problème, on a un problème na yo comme yaye, alors que le souci na place na ye, alingo za na problème te, aucun déplacement ouais, neti. Qui par exemple à voyager par exemple à mon elo romo bengio
Dans la monnaie, on a sombelo. Ils n'ont pas grand chose, mais signe Mickey, et ça leur a bien été autrefois. Dans la Kenda qui passe mon bout. Et t'as lioté. Oh, qu'est-ce que au bêtise, bah, nous sommes en train d'habiter sur Moutonana. Le bas du solo Moutona. A Kenda passe mon bout. Moutona, Karine. Et t'as lioté. Attention là, non, quand on a une émission. Moutona. A Kenda passe mon bout. À mon bande hygiénique par exemple. A vu dans la costume, ma bande hygiénique, t'es un mot dans le bande hygiénique. À filmer par la question, la somme de bande hygiénique. Bah, intention, Mickey, ça compte beaucoup. C'est pas les millions. D'accord. Mais c'est que Karine Pandora. Pour na okoma oyeba mutu kati na ye, normalement tant okuta na mutu osola na ye, tu vas pas savoir directement où ils ont les kana kati na ye. Mais ce que vous mettez dans mutu ndo comprendre que c'est quoi nga question na ngezali pour na yo olinga mobali. Pour linga ye na qualité nini. Mais ce que na linga na ba défaut na ye. Oh linga na qualité na été mais na linga ba défaut. Ça prend du temps aussi pour nga pena linga mobali. D'accord. On a cause à la tête, tout le monde le lomba moi lobi na lingio. Non, si on lobi que na lingio justement, ça prend du temps. N'importe quel homme peut t'approcher facilement sur l'ana ou bien tu as des choix à faire quand quelqu'un t'approche. Il faut t'as l'aspect physique naé. Moi je parle pas avec n'importe qui hein. D'accord. N'importe qui c'est-à-dire. Na ce que ça va tout bah niveau les débats linga. Mais la linga non ce ça va monter. Il y a une question je ne sais pas si tu comprends pour me répondre. Parce que pour na yo au sol sa mobile wana pour oyamba conversation na il faut azala ndenge nini ou bien il faut asala nini. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc en gros na tout nogara est-ce que mobile il faut attirer physiquement pour yo solanae ou bien ça dépend n'importe quel homme il peut t'aborder soit ça une bonne manière ou yamba yo solanae. Physique peut contacter parce que bino père bolinga basi bolinga pe physique basi yo kolinga moi ça dans physique ma vie aspect bon moi ça me gêne pas il suffit que l'essentiel les armes makambo ya comment dire il y a coup de foudre ce coup de foudre dans monter ça yo na coup de foudre na logo c'est après plus tard on se perd na monter non là au moins na sous mususu se perd na mususu non mais nga penda fi na kolinga moi si premièrement eza nga na linga selon mes intuitions so na moni yo na sepel na yo na ba intuition nga na otala te que ça gravement belle sexy et tout ça nga vraiment ça me dérange pas tout ça nga so intuition nga tout il faut na solana on a solana mais bino par exemple on a na yo linga moi si na aspect physique linga mobile na aspect physique na ye non mais feeling na nga non c'est les qui et puis ça va. Ok, feeling na yo soki le kibino mbale ça va bofandi na ye. En plus la linga mibalo ba bimata na mondele moko mibale. Patrick abimana mindele moko bimbale. Ba ne bazala lokwa ba nangasi. Ok, donc yango wana esala peke yo osepana esko koye bandeni ke mobali yango abimana mwana na mondele moko to mibale. Comment tu vas savoir? Mais c'est au solo yo yebisanga so nga pe mibale mimbalinga ngitaka mibalo ba botana mindele. Ah donc ils ont une chance wana mibalo balinga kozaka mibalo ba bota mindele to zakana ozaka mingi il y a certaines personnes qui me disent alors ba ozaka apparemment un complexe à mindele. Jamais. Puisque dans la conversation non, tout le temps tu parles seulement des mindele apparemment yo mona mindele ba supérieur il y a ba noir ou bien ba ndenge moko. Même pas. Bah non, là supérieur mindele te mindele pas supérieur. Na linga culture na bango par rapport à biso ya biso. Ya biso. Mais c'est ça ce que je suis en train de dire. Pourquoi dans la conversation na yo tout le temps on linga ko mentionner ka mindele. Parce que mindele. Parce que ya biso na bima mindele par rapport à Congolais marabouze belé. C'est compliqué na monde dans les réseaux sociaux. Denge ba belle famille mususu basala ba finga ba se bandeko na bango ba maman mibali ba finga ba se bandeko na bango et puis chez le mindele pesala. Non, c'est pas non chez le mindele non chez le mindele aux armes mobile no mobile no c'est bon hein. Mais pas biso ba congolais ba famille c'est vraiment on est entre parenthèses makambo o ngana zoka am sous de fond na réseau sociaux ba sangana tuna Karine Pandora va te bele ba mona gaé apparemment Karine c'est à un complexe il y a mindele à tout moment. Non dans un complexe mindele ngamo na mundu na chacho côté
papa na ngaza mutu mwindu ngai nakola na environnement na depuis nazali pa na biso tobanda ovanda ngai na papa na biso na maratra na nga na bandeko na nga surtout tokendaka pa bato te na misana bongo déjà depuis ka c'est pas que nakokola boye nazala complexe ya bamindele non na misana bongo na misana na nga na bato te ocomprendre lo ndenge naloba. Non, je comprends pas trop. On a été sur le gros, mais quand on explicité en ce soir. On va dans poto na famille yo na bana na yo na nini. Ouais. Et pas un peu tout bando vanda bongo. Donc na misa na bongo. Na misa na ba camarade te na nini. On va no bongo. OK. Mais c'est quoi ngaba lo bana ngaba bongo ba bi pourquoi Karine Pandora à mon ara mondele neti lix. Puisque mondele biso to en France, autant pour la romona a mindele ernioso autant non mondele a l'excité mais mondele na c'est vraiment compliqué parce que nani kokota na terrain na te. Non, au côté déjà puisque ça question on a tout nio ce qu'on répondre biso ça la bande ko ba Hollande biso bien. Ba comportement ba congolais franchement j'aime pas du tout. Na ko comportement na bonté. Ils sont comment les Congolais par exemple? Ils sont violents, balinga ko finga batu. Ndele ko ndé mutu ba bomaka basi na ba belé maman. Balinga qui peut ba via batu, ba kota na vie privée batu, balinga boye, mambana na kokana na ngoti. Mindele ba songi pe ba trop. Non, na mona na ba ngoti, ya ba Congolais leki. Les Congolais ils aiment trop se mêler des avis des autres. Moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oui, mutu to kota na ba vie privée na et tout. Donc, en gros, pour te dire, Karine Pandora, Mindele, il y a pas violent, puisque Mindele, oh, bomara, basi na bango, du moins, na kati, non, mais c'est pour te dire qu'il y en a plein. So, la place à violence, ça va Mindele et Zali. Et ça m'a cassé, monsieur, les gars, noir. So, lo songi, Mindele, songi, talibé. Les Congolais, vous avez un comportement, vraiment, franchement, j'aime pas du tout. Tout le monde a des intérêts. Non. Est-ce que le bani que Pandora, tu as makambo que nego le baku dans l'émission. Non mais eza réflexion na yo mo doit changer autant. Il faut bim sa makanisi. Oh yo zaka na okati na yo. C'est tout à fait normal. Neti Karine Pandora bana baza obotana na mondele lilo nzambe so asungi yo okoza pe mobile no moko moto mwindo boti na ye. Oui, na obotana je suis fier. Non c'est pela ku na mwana na makasi. Na olinge pe su makasi mwana na. D'accord, olinga mwana na makasi. Parce que moi nyoso za mwana pour moi batela nga étiquette ki nga linga ka ba métis na linga bana batu mundo ko ngati OK c'est faux. Mais c'est exact oyo bimisa na miso ba teza oyo la tsaka. Non, na lobaki maman métis ba cheveux bouclés eza bana nga na référence. Naza ba ngomi balé, naza bana mususu te. D'accord. So pe na mwana nga mundo. Na lobate ke mwana nga na bomba mwana nga mundo ba basi muso ba bomba bana ba. Na bomba ta na bota ka bana mi balé na moki. Naki kumisa bana mutu mususu amwana ngata bakumisa ke loko ozana ngo siko bango na ngo mabe o Pandora za raciste Pandora za boy OK sona mobile na za na to bota na ko bota na nga OK mais sauf que na robota loko na lobaka ki na bota bana ngata tamo et sera ba mususu ne ba sepela na biso bazelanga kana bota mwana na biso ne la ressemble na réseaux sociaux yango pe bangisa ka ko non bangisa ngate bangisa pourquoi cela na posa bota mwana na banga ba réseaux sociaux na yebi ban ba on ne ba sepela makasi pendant aboti bana tata loko aba. Mais tu penses au bota quand nzambe dem to décider ça m'a été c'est pas moi naza déjà ami balé na bota déjà en moki donc ça va. Nous avons beaucoup planifié pour na HP zokende malembe. Bona za nzete. Te na ebité na tout na bi âge zo pour na malembe ko zo pe nous en a déjà na beaucoup bota déjà. Oh bona bota te pourquoi? Non bota na moi aussi. Na bota déjà. Tout na te na bota ba mi ba. Karine wana ya mondele siko tozela oyo vraiment na ndeko na biso Patrick nasi ekosala bienvenue ngoi. Plaisir au salana. Frida Ouz, coucou à toi, MDK TV officiel. C'est Kaikoli, Francine, elle est là fort, Maman Kreza, elle est là fort. Yamira, Maëlys, Doudou Sadrian Witch. Yo bon, on a Pandora.
Karine Pandora. Nous avançons. Toujours pour ça, Nabiso lentement, sérieusement, na fin émission Nabiso. Papi Lebo, Oaz Telecom, na créé Topesio Mote et Sika Ezoamion de Gonanga, mon frère propre. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais. Lorero Awende, je te salue. Salutations spéciales à toi, Limba, Kamo, les représentants, les big boss. Je te salue. Salutations Mote Nayo, na Kumase Photo Shalom. Pick up à toi, toujours continuer, toujours avancer, toujours comme on a souka ya émission na biso, le loto ya mbelbino Karine Pandora poto solo la nyoso, to solo la masolo nyoso, o etali vie na ndeko na biso Karine Pandora, maman olobande nini? La maman de métis aux cheveux bouclés. La maman de métis. Tokyo 4G, camarade ya Star Brazil D'accord. Mais tu es trop aimé dans les réseaux sociaux. Hein? Ben, parce que je suis, moi, je fais mes vlogs avec mes enfants, je montre ma vie, je suis pas... Moi, je regarde plus, les réseaux sociaux, je plus ma mindele, de basalaka, basama simple, alors ça la vlog, à matinée na train, donc c'est ce que je fais, c'est pour ça que les gens ils aiment. Nande na la tarapé, les gens ils aiment ça. Ouais, tu t'habilles bien. Batala nande na la taka, bah c'est pela non. Ah, la mode pendant la taka la manga pe na question bango et tout. Ba perruque na ngate. Donc voilà, mode de vie na. Les gens ils aiment ça. Donc on a aussi influenceurs éviter de compter l'argent. Les gens quand ils ont connus dans les réseaux sociaux, bah ils sauter parce que tous allez dans bon. Bah l'ingari biso parce que tu bandé ko ça là, bah contenir malonga, ils ont bandé ko linga biso. Mais ce que l'influenceur na biso, ce que net va où mais bah comment aux hommes qui bah comment on l'accès va tout plus bon mais les gens ils ont pas besoin de ça. Bah l'ingari biso parce que to bandé les gens ils nous ont aimé pour ça. Na ba vidéo nga so tali ngo ya lelo ezaka ndenge mona ya kala na changer na ngate. C'est pour ça les gens ils m'aiment. Remarque moi toujours qui n'est toujours na réseaux sociaux bande balobi toujours qui souvent la sima puisque ma sola je me mets si to sotaki je me mets si fait des lives au monde on a live na ba to mata mingi te mais et pourtant il y a des influenceuses il y a numéro 1 en Congo on a 1,8 million abonnés quand même donc on a 2 millions mais ceux qui a ça les live na e ba to mata mingi te et puis ba soupçon sur ce bimaraneti ba abonnés non ezaka mingi artificiel. Est-ce que ça solo? Là je sais pas, jour au kutanae au sein de l'émission tu la demandes na Karine. Même na marambwana te. Et là on a peu te bele basala ngo. So aux influenceuses, il faut mettre ça à batunya surtout. Faut pas mettre ça à bato to yeben. Na bato linganga pour qu'on live na ko ça batunya surtout hein. Ouais. Ata na yebi na yoto matana yo. Parce que grâce à bato na biso ba auto yebani. C'est ce que les gens ils oublient. Bobo ça va rater l'influenceur boye bani et ça grâce à babonende boye bani lelo. Bobanda rappelle le roi bango. Donc c'est ça. D'accord. Donc c'est ça ben influenceur na bino ba lobby qui est bon mataka batu nyonso et puis moto azana abonné ebele normalement na ba live na yo soko sali il faut plus ou moins okomaka ba 5 ba 10k mais soko na ba C ba nombre wana c'est-à-dire que ba non ba abonné na il faut tout à la bango na loupe quoi tout monde na bango vraiment si c'est réel ou c'est pas réel wana za maloba ngate eza maloba ya ba abonné nde ba bisinga na loba na tuna Karine Pandora mais il pas beaucoup répondre a beaucoup kota na ye na kati ya terrain wana non wala takinga na mamba na tio tozu fuite mo vite fait ba biso Bernice Akoufi Hollandais monté na ba réseaux sociaux tant yoki en sali onde moi j'aime pas, on parle d'autre chose. Est-ce que ça besoin des informations hier? Je ne sais, Oyambi Pandora non? Mais na yambio mais azan de kono na réseaux sociaux. On parle de Pandora ici, Oyambi nga. Na tunyo mama jemimo répondre nga boete. Mais jemimo nga na toza to banda TikTok ensemble akuta biso na ba TikTok bien kaza na ba jeune ba abonné belé et tout. Jemimo nga na ça va, tu vois? Oh Pandora la maman de mettre son cheveu bouclé. Ah, pesa nga respect. La beza buzo bananga linga honte. Tout sur la solo ya Pandora la maman de mettre cheveux bouclés. D'accord. Pandora la métisse la nani? La maman de mettre cheveux. Na biso maramona yanga fort. Ba projet nezani ni Pandora to moko na suka émission na biso. Ah, ba projet na ngala ngolo ba on a caméra te ba projet na ngeza la police. Donc projet na ngeza kaka nzambe merci, naza envie, ba na nga baza envie et puis voilà.
abonné na nga pe baza envie ba Patrick Tokyo baza envie ba Luiso Elanga baza envie c'est mec qui n'a pas TikTok ba Gigi Bio baza envie Papa James 007 ba bijou na binoso bongo so mbongo ke na 9 chaussures de voir chez Moti ba bijou qui to ya qualité boye ba diamant oui Moti on a fona mona épée Moti photo sola na yo neuf chaussures de voir na Belgique na Matongé na Bruxelles pour regretter te ba bijou à bonne qualité c'est chez Moti donc ba bozo ba bijou boye ba diamant donc voilà Moti moi je vais te voir donc voilà ouais non mon a Moti kala mingi te poto solo la naie donc Karine Pandora ce qui t'a proposé au ça la tournage à film tu es partant. Je veux voir quel genre de film bon ça peut bien bender ma casse hein parce qu'il y a quand même Pandora ouais mais au tourner non tu peux réaliser bon vous avez malade vous avez un bachicon vous avez la malade tout ça les non ça les films pourquoi pas. D'accord. Mais tu parles quel Oloba Baminoko Boni, Mibale, Misato? Je parle français, lingala, kikongo, anglais un peu, mais pas trop. Tu parles aussi kikongo? Oui. Robert de la moi vite fait car comme on m'a dit. Bana bandu muke zola ben mingi, muke mpangi na benu, muke muyandi, mumbunda, mumbala. Famille Songo, famille Songo. Ah, tu baies. Maman Nathalie Songo, Mouké Zolange, maman Francine Songo, maman Wivine, maman Chantal, tonton JC Songo, tonton Guy Songo, maman Chantal, maman Mireille, Patricia Songo, Mouké Zola Benu, Mingi Kikanda Moumbaya Ba Songo, Mouké Zola Benu. Yabambunda, Mouké Zola Benu Pi, et Bunze. Tonton Fabrice Mounene, il y a Sylvie Mounene, il y a Mira Maïlis na Londres, et il y a Doudou Moukezola Ben Mingi, Kaka Lamounou Fabienne, Moukezola Ben Mingi, des gros bisous. Moukezola, comment? Moukezola Ben Mingi, c'est-à-dire qu'il n'a rien trop. Ah, c'est facile, tu vois, j'ai capté directement quoi. Donc moi aussi je suis au Congo, donc je salue toute la famille Massampo, famille Kosi, famille Mfinda. Je vous salue de partout là où vous êtes. C'était bien votre émission Carré Parfait. Ndenem Sarabino toujours. Émission Nabiso et comme on a souka par Karine Pandora. Quel est tes derniers mots dans l'émission Nabiso? Ah, merci beaucoup. Do Yamina l'émission, ça m'a fait plaisir. Ouais. Aujourd'hui, je dis que tu as amélioré par rapport aux autres jours. Ça va. Tu sois là à TikTok parce que le ben n'a pas nous regarder sur l'émission garçon là t'es à manquer pour benga kombo na ngo benga garçon le garçon là ben yusko benga kombo na nga c'était ba ko kenda sur l'émission MST merci à makako ba respect n'habiter sur pour mon appelle ni à manquer ba respect comme ça prochainement je veux plus venir dans le que la bino tala bino donc comment que respect les garçons dans le bic Karine Pandora Mobali nae Patrick donc partout on en est ba fan na apparemment balinga na lo ba makambo anat comme ça na bando lo bal susté mais pourquoi il n'a pas autant comme Patrick mais Zara John moi je sens que tu l'aimes bien et puis ça l'a plaisir quand je suis avec toi Moni moi si le roi yo franchement je te mens pas je suis devant la télé je n'ai jamais vu une femme qui aime bien son homme comme ça à chaque moment tako nakanga komba John Nyos. Vous comprenez? C'est la fierté, c'est ce que je dis. Au sala, et l'autre moroboé, au bateau, bah yebi combo ya mobile na yo. Et ça me fait plaisir quand je suis avec toi de parler de ça. Patrick Moubenga de Bourgeois qui a voilà. Donc au commissaire Nasta, bah vraiment solo là, bah mon bête comme le solo à Jomoroboé. Donc ça me fait plaisir quand je suis avec toi, ils arrêtent pour nous critiquer, pour nous le babou, mais ils arrêtent fort mais moko, ils relaxent à basi qu'il y a des femmes qui aiment bien leurs hommes. Netio, en tout cas, moi je t'en félicite. Mais bah, tu me souviens de quoi, bah, le baron dans des mots licho, que net bah, tu vois, moi la gua, netio, joango, bah, ninde, voilà. Tu vois. Ils ont un boité, ils ont un boité, ils ont que. Bien que ça, bah, jo, bah, jo, m'si, bah, linga, roto, souka, pas joana, donc à part hier, tu me souviens, lingua, ça, t'es pas, ndé, bah, tu me souviens, l'oba. Non, ils ont que je me respecte beaucoup. Je me respecte beaucoup. Vous savez, c'est respecter mon balou à boyo, mon balou à publier yo, mon balou à seulement ramener ça prozongé les sautant à comme on est bon à TV. À publier un matin, autant l'élève de ce salaire n'a été. À publier un matin, laisse-nous le bon déjà dans l'émission d'homme sous game t'as publié un matin. Avec aussi un pardon, mais c'est pas lui qui avait fait ça. Bref.
Mais bato bayebi bongo te bato bayebi ke yemu ta publier yo. Non, non, Et puis bato ba trouver ngo est normal comment mon bala ko publier yo mais yo zarana e autant a toujours kombono lela et donc sans yo vivre était en fait. Non, tout ça là qui 2 ans, tout ça là, on a été dans le vivre qui n'a pas fait. Pour ça il va dépression par. Dépression, on est dans ça là. Au konda ki ozum umuntu to egaya. Na konda ki parce que là avec un problème financier. Nous avons un problème financier na konda. Na sala 4 mois na zala mukandati. Na sala boyi na bana nga. Père va le faire tout na na lobisa kete. Na galera na ndinga mukete. D'accord. Nous avons un bon monté na konda. Ma comme na nga sona na réseaux sociaux. T'as na lobi ngo lelo parce que c'est le cas déjà. OK. Na konda ba c'est rien parce que j'avais pas d'argent. Nous avons un bon moto là la bonaton ma petit fovalia na na bon moto mais nzamba tika ba na été aida biso pe tozali na passa ba moment difficile na ndinga mokiti na ko pesa caméra te na bandolo bana te vita na mbongo te bana boy o comprendre après na poto soza mukanda te moi que na et pas assistance sociale te ba aider faut de là aux mukanda rendez-vous za équipe boy 4 mois na za na mbongo te na galera na ndinga mokiti et tomba ki pe ba sero ngana pe tozali na ba problème yo ba baloba ki o na konda ki na komi na dépression non. Nous avons des soucis dans la barre, nous avons se distraire dans les réseaux sociaux, nous avons des vidéos et tout. Mais on sait que mais c'est les cas déjà, et c'est les cas déjà. Nous avons des bolingo. Mais comme il a votre vie pour tester autant la soupe ou réagir de ceux qui peuvent film souvent. Mais azama comme film ça que ça n'est qu'indumba, zombo, moi sabana et tout mais ngai tellement que na message na makambo sous les cas la vie et puis na non na ko ça qui ndumba te na vanda pe bongoti makabana sur les cas c'était pas parce que na bande ko na bela ki na zaki na dépression non ça ba vidéo na non ça ba live na ba série wana na mbongote là qui est dans l'excellent na TikTok pour comprendre c'était pas parce que il y a boya kinga c'était pas parce que tu avais un problème na ils avaient un problème na ngamoko koza maman ils avaient jeté ils avaient jeté koza maman bana mi balé c'est pas magie. D'accord. Donc bon on a tout d'abord OK ba série na konda qui c'était parce que ngana tu avais un problème non ils avaient problème financier et on a konda makasimo na sala kindumba te na sala kibulate yango nandima ina konda nga après nzambe ninga sala makamne pe eleka nango bazongisi na babu na makamne surtout c'était pas par rapport à lui. Oui, heureusement si je na suka to comme na suka émission sinon ngana tindika on peine. Tindika non si tu veux. Non, R comme na suka sinon j'allais vraiment te dire tout ce que les gens autoyo kaka batmandolo par rapport ya kokonda na par rapport ya ndenge yo kraka jono à part ye ozana mobile musote rolling mais pourtant tu es trop belle hein. Ye mo pa ye donc na kitoko soto zana ye belle balinganga na misuni ezaka que ko changer mi belle la vie omoninga mais basi musu bandima na bon pour moi c'est musu swana te mutantu pour na garder ka dignité respect mobile olia sakana kana yo biso déjà bato ba réseaux sociaux bazala bandumba basala ba connerie basala n'importe quoi bapesa base ba réseaux sociaux déjà étiquette wana ngai na ya réseaux sociaux te pour nous ça kindumba ko la kisa bato mobile boy mi belle basala na ba toujours derrière. Vous comprenez? Ça là toujours mobile azalo quoi moi na la liboso. D'accord. Bino baba maman abiso. Bah oui, c'est ça parce que mobile ay bani maman ça la te. So ra ça mabe. Au bando changer quand mobile au coup suna démon mususu. Vraiment ça nan dogo yebi ken dogo yebi te. C'est pour ça yango ata bolobi na ki na tula na za atanga na kisinde bolo barawana mais donc c'est quelqu'un que tu aimes bien. Donc c'est ça. Et tant si tu parles de lui, tu prends même le plaisir de parler, tu prends ton sourire, tu vois comme s'il est collé qui donc quand tu bon voilà. Natal vraiment sur le combo na yo. Mais tout ça va délire mon rot. Ah ouais. Ça na bisa filming na nzela filming. OK. Mais John so ça na bisa filming na nzela filming OK. Milo miki na ça compte beaucoup. D'accord. En tout cas, c'est très bien Karine Pandora. Ba salutation mais pas nani. Na ba TikTok nyo surtout na les bino fort. Bana qui sont Ah ba qui ça me pose un check dans la saison. Na mona pe ba dolo ba nga Pandora pourquoi le bila ba la qui ça tout le temps.
c'est parce que nalinga bango mingi Ouais. yango nalobela bango nalinga batika esprit ya kibula parce que bazala esprit ya kibula Bana Kinshasa. bandumba banini Et ça rappelle à trop. ah nakini eleki naotoyebi biso tout à l'heure ke nasala 4 mois naza na mbongo te yo kanti mbeli bando olinganga te Ok. mpo ani nasalaki yango te mpo ani nasalaki yango te parce que nana dignité nana personnalité bango bazalaka nango te donc côté nalingaka bango bachange na esprit ya kolakisaka bato toza na posa nango te na poto lix nyonso mpe ezalaka na poto tozala na posa nango te tozala na posa bino balakisasa bolakisaka biso bacontenu na bino bandeki kosala r bobandeki réseau socio sika donc c'est ça nalela bino fort bochange te bozalaka nde boza mais botika kaka kindumba na kipartouse na kiimpolitesse bana poto bakaka bana poto tolonga nzala tolonga nyonso tu donc c'est ça Au pied, salutation. Gloria Nadjouk nalela bino fort donc Frida House nalela fort Mama Yvette Kazara komotema ya Noël Kazara nalela bino fort Mose Kaikoli nalela fort donc c'est ça hein, dans la TikTok. De gros bisous, merci beaucoup de Yamine à l'émission. Merci Pandora. Donc tu sais pas Fire Basket. Fire Basket, merci beaucoup Namoni Studio Kitoko, donc merci beaucoup à toi. Donc je vous aime tous beaux alara Bino. Simplicité les kimio surtout na vie. Donc voilà. Donc voilà Karine Pandora. Tokomina suka ya émission na biso. Bo s'abonner massivement na chaîne Nabino YouTube Image Pro. Image Pro est la chaîne où vous mettez en haut, vous tout le temps, tout moment. Donc Image Pro est la chaîne Nabino, vous s'abonner massivement. Salutations spéciales à toi Fire Basket. Fire Basket, nous te saluons, te pessions moté, namote mamalamu oyo. Ozanango, salutations spéciales à Bienvenue, les réalisateurs les plus célèbres, les plus dignes, les plus crédibles. Bienvenue, on est ensemble, mon frérot, ça bouge pas de partout. Salutations spéciales à toi, Evon Tumba, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Loba comment? Hassan Issé de grand prêtre ordonné sans sultan. Il y a eu encore des gros bisous. D'accord. Salutations spéciales à Papi Lebo Was Télécom na créé. Salutations à Binotou Bolandi Bisso. C'était votre humble serviteur EMS avec votre émission Carré Parfait. Émission Nabino et comme na Souka, Soito Sepeli, Soito Lingani, bienvenue Ngoy, Kumba Bisso, Nalola Toleka.